Bandeko, totosa petolanda procédure ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azo changer makambo ebele na vie na ye. A changé déjà makambo ebele. Alors, bazozo, bandeko na biso bazozo, bazo changer pe procédure ya kotika kotumbola kofinga Karine Mokonzi la baronne. Alors, ce qui totali bien awa, faut accompagner Karine Mokonzi na modèle alinga mema vinae ya sika. Bazozo tozana tina ya kokondane bangote. Meto avant tosala likambu pona bazozo. Toto kanisa likambu pona bazozo. Oetali kofinga toko lobela malamu toko kotela toko beta bango kara toko pesa bango mbote fuko tala toujours procédure ya Karine Mokonzi la baronne oyo azomema sikoyo. Procédure ya comportement ya makambu oyo yazomema mikoloyo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tozomona biso moko bazozo oyoyo tozako lobela mingi oyoyo tozako senga batika komba Karine batiko finga Karine baluka makambo na bango tomoni bazokoka likamba bien bazokoka na moma o lisusu Karine Mokonzi azana vie ya sika. À part ko changer oya chanja, à part caractère na comportement oya koma nango, mais vie na ye chaque jour ezo changer pour Karine Mokonzi atikali ye mokote makomi na charge responsable mwana oyo abimi na libungu na ye. Akomi na mobali oyo ye abando yokela oyo babando kabula ba idée ba dialogue ba projet ya vie na bango na ba projet ya vie na bango ata papa eka ako respecter musala ya Karine Mokonzi ako respecter musala ya papa eka. Mais toujours Karine Mokonzi azana likambu akoyoka na papa eka akotia litoi pote na intérêt ya couple na bango pe ya mwana na bango na bana obakobota. Ndenge moko pe Karine Mokonzi akokotia pe likambu na musala papa eka salaka pona intérêt ya famille na bango na ya bana obakopota. Alors Karine Mokonzi azali na la Chine, azali na ba téléspectateurs, aza na monde na ye akrea monde Mokonzi. Aza leader. Aza na bato balandaka ye makontolaka bato balandaka ye te na makambo nyonso. Bazozo Karine Mokonzi pe akontolaka bango te na makambo o basalaka. Donc elakisi Karine Mokonzi
lokola akontrolaka ba chinois na ba téléspectateurs na makambo nyonso basalaka te, akontrolaka pe bazozo te na makambo basalaka, alors ba oyo balingaka Karine Mokonzi na la Chine. Donc faut kotala situation ndenge ezokende époque na époque. Tant tozotala ngo faut koyebaka. Surtout faut toyebaka eloko nini tokosala sikoyo. Po soki Karine ye avandi na ye azomema makambo ndenge alingi omema. Bazozo batiki komba Karine ndenge tosenga bango, batiki kofinga Karine, alors eza na makambo mosusu ata batie mwa clash ya moke tokokolanda ou bien tokokolanda te. Pona kolanda faut kotala bien soki eza na intérêt ya famille ya Karine Mokonzi. Pona kolanda pete faut kotala toujours soki eza na intérêt soki Karine Mokonzi ou la Chine eko bénéficier quelque chose na likambango tokolanda na bazozo to tokobeta kara to tokoloba boye. Soki nazoloba boye nazo basé na bazozo nyonso na situation oyo ekwei ya bazozo mibale Saratola na Fivette Mayemba. Wana ezotinda nga susu na basé. Oui. Pona moment oyo vraiment makambo oyo nga nazosala na oyo bandeko mosusu bazosala ntango mosusu nalobi ntango mosusu ekobénéficie nango te na la Chine, ekobénéficie nango pe te na Karine Mokonzi. Problème eza te soki bénéficie te ou bien bénéficier. Mais problème ezali soki nde esali mabe na la Chine to na kota Karine Mokonzi. Po toza conscient la baronne Karine Mokonzi aza na mode ya vie mosusu, aza na ba projet mosusu pe azosala makambo mosusu. Chez Mokonzi pe ekoma na mode ya sika. Chez Mokonzi ekoma site moko epe maka lisusu te. Chez Mokonzi 2022 oyo eza chaîne moko en marche no stop. Donc ezolakisa ke chez Mokonzi yango pe chaîne wana eza na makambo ya sika. Nga naza na idée te likambo nini tokosala. Nayebi pete soki tokosala nini. Kaka nde eloko nayebi, suivez les guides. Donc kolanda Karine Mokonzi yende guide. Kolanda makambango ndenge kotambola. Kolanda monde Mokonzi yango ndenge eza kokende. Kolanda ndenge famille ya Karine Mokonzi eza kotambola. Pe kozala toujours en garde. Kotalaka toujours bazozo. Ba oyo bazo ya sika bazo loba. Wane yebani nango bako ya. Parce que bato bazo en internet sika. Na ba o bazalaka déjà. Donc bakoluka toujours basala les kambo la baronne asala bien sûr bako salango mabe nango eza normal parce que baza la baronne te bakotikalaka pe kozala la baronne te. Alors biso pe na kanisa tokoyeba ndenga kobeta bato wana kara to ya kotia bango ka to ya kotala soki bakosala na bango nini okau tomoni esengeli tosala ngo. Mais soki tomoni te en tout cas kara sur kara. Même na bato mosusu babanda kala.
pona ngonga oyo lelo na mokolo ya lelo eza na bato bakosala bémission bakofinga Karine bakofinga Eka Maréchal bakokotisa Henrietta bazali mais faut totala soki eza utile to eza utile te eza na importance to eza na importance te ekosala nini na vie ya couple ya Karine Mokonzi pe na futur ya Karine Mokonzi na makambo oyo azosala na chaîne na ye chez Mokonzi. Eloko très important ezali bazozo oyo yo tolobela bayoki ba oyo tolobela te bango pe bayoki me ba oyo bazo continuer kosala na ba oyo nanu basala makambo wana te balobi te tika to remplacer bazozo oyo batiko loba to koma neti bango alors wana solution résultat programme ekoyeba nango kaka na mikolo ekoya mais eloko bien makambo nyonso ezala pour le moment avec douceur pour via Karine Mokonzi ezali douce bazo vivre ba vrai moment Karine Mokonzi azali très heureuse ala mukaka na muta bimi na libumu na ye aza pembeni kombo na ye la princesse Henrietta na mopanzi na ye azali na maréchal roi papa ya mwana mobali oya ye reconnu na poto na Kinshasa Predote et Salama likolo nango oyo eleki nyonso bolingo baza nango top ya top. Alors bandeko na la chaîne na ba téléspectateurs d'internet tozaka ko jouir plaisir tozo vivre kaka plaisir na plaisir toza vraiment très heureux toza ne sengo na bazozo normal pe baza ne sengo yango wana vraiment bafitir na biso totidi yango malamu mpo nga moko papa Robo nazotidie pe chaque jour fitir ya baémission na nga toujours na kolanda système ya vie Karine azomene na monde internet mais pour le moment faut na se contrôler ya trop na makambo asara tola na lobi na contrôler te na yebi yango mais mpo nanu nazwi contrôle te o pe na lobi mpo na sara tola na Fivette Mayemba na lobi o nazokanisa pour le moment eza pe bongo ndenge nazomona mais makambo nazoloba na émission oyo ezali befort oyo tozosala oyo tokosala na changement ya makambo ebele ya badonné ya monde Mokonzi ya la Chine ya vie ya Karine Mokonzi la baronne ya site ya chez Mokonzi officiel maison mère suivez les guides CNN ya ba chaîne TFN ya ba chaîne yango nde eza na ba info na source oyo eutaka par satellite nga papa Robo nasala nini awa toyoka nzembo ya la princesse Henrietta. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Glagati. Karine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo lesamide yane. Ayolele sanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution
Onana bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo ayolele. Karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele ayolele. Ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele ayolele. Merci merci. Voilà c'est vraiment. Komobili ni musu nini? Oh atabana ko cha bilamba. Oh ke bilamba ko mi mutu. Gloire à Dieu. Karine mokonzi na sepeli nzamba sali me evolution Onana bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo ayolele. Karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele ayolele. Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. Onana bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo ayolele. Karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele ayolele. Ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele ayolele. Merci merci. Voilà, c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandinyon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.